hein? Vraiment, les bitego. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Titanga et HP Media Titanga kitokwe www.ehpmedia.com C'est un mot qui te connaît comme ça là HP Media sito ya gayare HP Media sita gayare HP Media sita gayare HP Media chansi amania pista papa HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga. Ladies and gentlemen, you are welcome from our program. Bon, soyez les bienvenus dans notre programme. Bana Congo, lelo vraiment tozana sango, vraiment ya kitoko, Léopard azobeta lelo binomo bota la nini vraiment oezoleka na kati ya veni ya moko ya bajogo na biso ezana kombo ya Kabananga Junior Kabananga to salaki pena descente na famille na ye tokutani na bandeko na ye bana quartier esika Kabananga abanda bale na ye donc na terrain pena oyo Kabananga abanda bale donc na bas âge bozomona ngo avec cette émission Short News avec Ekibumba na site oyo EHP Media oye bisaka biso tango nyonso pena Edo Amani Production. Voilà. Donc to pesi bino bambote bino nyonso bolanda biso bosa zardete vraiment bosa abonner awa pena na EHP Media po et moi ba vitesse ya ba news, moi ba vitesse ya ba découverte vraiment avec votre orgueilleux serviteur Ekibumba Ndetolo Barara bango tout baza ba humble serviteur mais ya lokuta ba orgueilleux en biso to romana biso ba orgueilleux serviteur po to sala onga na ndenga bien avec il s'appuie vraiment, il y a Papa Jean-Marie. Tolanda Nabino tout de suite, Bongo Tozonga, tout juste après. Allez, Tolanda.
Voilà, bon sikoyo ensemble na bino to tala lisusu totala pena mo extrait moko ya ba extrait ya Kabananga, ba extrait na ya ba club na ndenga beta na FC Bridge na nini na Astana place azobeta kuna na Kazakhstan. Botala bino moko donc makambo azosala na kane yango ya sikate ya kala po ba biloko ya danger bindele ba oyo kaboy. Ba omona pasi vraiment na Junior Kabananga bongo juste ce total yango botala pe ndeko na ye ya mwasi vraiment ya Chanda ndenga zoloba na tina ya petit frère na pe message nini bazopesa petit frère na bango ndenga za kuna na Gabon Tolanda. Apoel 1 y estamos ahora en Grecia. Vaya despeje malísimo, puede marcar el Astana. Fútbol italiano, de hecho, llegó hasta sonar. Muchos seguimos grandes de Europa, pero su carrera no ha terminado de arrancar. Le tenemos aquí en Olympiacos y hoy comete este error. Le permite el gol fácil a Junior Kabananga. Nos vamos ahora a... Bonjour maman. Bonjour. Tomonio awa na parcelle na bino toba yo zanani na drapele ya soki makaron ya Kabananga awa ozanani pa ya Kabananga. Nga naza grande sœur na bango, naza aîné ya famille. Ya Kabananga. Ya Kabananga. Ok, obengami na kombo na José Chanda. Ah, ok. José Chanda Kalonge. Donc grande sœur ya Junior Kabananga. Voilà maman, lelo Congo mobimba bazotala Léopard, bazotala pe Junior Kabananga na ba bi azo marqué, ba charge azana ngona équipe. Bino mo na famille bozo yamba gloire wana to ba sentiment o Junior azo pesa na nation mobimba bozo yamba ngondengeni. Donc il y a liboso to pesi dans nos âmes merci parce que yende muto asali que mokano ne ko kisama. Donc tozo yamba vraiment na esengo po to yebi que ezanta na ye. Donc il y a koloba vraiment eza mingité. Merci vraiment na ba coach bankadra qui est. Merci na peuple congolais mobimba, merci na monde entier. Bato bazo soutenir et depuis de loin. En tout cas to pesi bango ba merci vraiment et c'est mon avis c'est ezali que zamba ko basuna kosala. Voilà, Maman Chanda. Bon, siko lelo tozobeta match moko décisif na Gabon, na Togo pardon. Ba chance ni nous opesa na Léopard pe précisément na Junior Kabananga o aza petit frère na. Donc on a pesi vraiment chance pe victoire na équipe mobimba ya Léopard, pe particulièrement chance na yemoko Junior Kabananga. Donc ceci na biso pe appréciation la biso ezali te abakisa sous D+ pour soutien na biso ezali ke abima vraiment meilleur joueur tobitaire na Kanko. Des soucis na biso de souhait na biso ya moi. Merci beaucoup. Ceux qui n'étaient au s'adresser message moko précisément na yemoko Junior Kabananga o yebisa nini ozo yebisa siko. Oh Junior. Ngana bandaki koloba na yo toujours kolobete nzamba za nzamba tango. Topé Satan na nzambe akosala pona yo. Junior lelo mokano nzambe kokisani. Malgré oyo bato balobaki mais topesi bango kaka merci. Ça te fait aussi ba courage que okende liboso. Ça te fait aussi ba courage que osala lisusu ya koleka. Junior na yebisaki na lobi oyo atombolo ezanzambe mutu moko te akokokitisa. Talatina tozolo bano susu ba courage ba bonne chance okende musika kaka nde ba sinome Cristiano wana soué na ngezali okoma solo kola Cristiano ole quand même Cristiano. Merci beaucoup. Merci. Nini okoki koyebisa Junior Kabananga actuellement? Ouais, Junior nazo yebisa ora ke multiplier on les soucis donc oh je ça là. Et ça liboso te au multiplier les soucis. Tout ça na poussa to ko matin na finale. Drapeau na biso toujours et ça liboso. Merci. Oh, on est mon grand frère. Dans Ndoto Latin Zoto. Oh, bato mokili bakanisa ke simbité. Donc aza ya nzambe atikali ya nzambe. Na biso Junior Kabananga sakana nango. Bango tu fimbu shikot. Ba sentir dans nzambe aza nzambe tango.
nzambe ntango alobaka oyo ye alobi motu moko achangera aza te bakambo le dernier akomi le premier donc oyo biso ndeni nde bazwaki ye parmi badernier na liste oui bakambo kaka boye kabananga marke talanga petu na nsima yaya naza wana mpo na yo nosoutenir yo tolo na se nzambe osala oza meilleur joueur sikoyo lelo baobeta match moko décisif na Togo bachance nini ozopesa na Léopard mpe précisement na Junior Kabananga yaya bachance eza deja oyo deja nzambe abongiselaki ye oyo nga na obakisa kaka courage oza mutu mokila te me oza mutu yeba yango keno oza champion du monde oza meilleur du monde eloko moko eza te yoka nde fimbu na fimbu shikote na shikote tosakana na bango donc ibenge kotetalaka yoka kombo na onani nga kombo nanga Miclaire Ngalula Katende mwana mama leki na ye ok merci beaucoup bonjour maman lelo toza na quartier awa quartier bakabananga tomoni bino pe en face awa selon ba prestation ya Kabananga na Léopard ezosala bino ndeni bozoyamba ngo ndeni bino na quartier awa merci beaucoup maman liloba ezali mpona Junior mpona Junior azali leki na biso ya quartier tozosepela mingi lelo mpona match ya lelo do asala ndenge asalaki kaka na Côte d'Ivoire. Merci beaucoup maman Lovine. En tout cas, vraiment, c'est lui pour un grand frère il y a quartier, à ça l'exploit, à ça qui na Côte d'Ivoire, donc à multiplier le fort à ça. En tout cas, na CP na ya trop, donc na zane c'est un mini pour na on a vie na nga puis vie na nga ya quartier. Merci beaucoup. Bonjour maman. Tomonio awa na coin. Boza na quartier ya Junior Kabananga oyo nyonso to ezosalema na Cannes kuna na Léopard et puis na précisément na Junior Kabananga ezosala bino nde nini na quartier bozoyamba ngo nde nini papa nayebi nde nini nakoki koloba te na mwa mobali wana aza leki oyo ya biso ya quartier tofandi na ye kaka tokangami biloko azosala azosepelisa nde Congo ye nde moto azosala mpo Congo eza match ya lelo na Togo bachance nini ozopesa na Léopard mpe na Junior Kabananga oyo naopesa ye aningisa file na mibale oyo aye moko mpenza nasengeleka mibale merci beaucoup chance wana akende nango bao bayima nayebi kutu nde nango oloba te asali so baespoir moko joli akontinue bonne chance. Bonjour maman. Bonjour papa. Tomoni on a venu malele awa même millier na Junior Kabananga ba oyo nyonso tout Junior azosala na niveau ya Cannes bozo yamba ngo ndenge nini ya liboso na okumisa na nzambe ya likoya keli ngai na ye apesi mayele kosala mosala oyo biso leo na famille na quartier tozosepela mpe na RDC tozozwa valeur na commune na biso na quartier na biso mpona jeu ya mabe eza te lokola de nzambe afungoli mpona ye moto akokanga ye lisusu aza te mpe ngai na oloba etake sportif oyo mwasi na afani na ye ndeko na ye toke liboso image bana ozongisa yango mpona oloba toleka match ya lelo opesi bachance nini na Léopard mpe na Junior Kabananga match ya lelo nayebi ke mpona nga aotia ndenge asala ye na mopepe wana aotia vouloir ou pas quelque soit banani baza na terrain aotia bomona yango mpe ntango towanda oleka ndenge azobeta kaka apesa chance oyo cette fois-ci tosepela toujours na Congo mpona Kabananga. Merci beaucoup. Ngami na kombo nani? Bon, kombo na ngai Ngwadi Jet. Bayebisi biso oyebi Junior Kabananga bien. Bon, Junior bato ebele bayebi ete bakobenga ye na kombo ya Junior Kabananga o baza koyoka nga lokola leki na ngai ya ndako nabengaka ye souvent okosha grand scrabler ye na scrabble bajete a scrabblaka na ndenge bajete donc aza intelo ya kolobela te soki tembe bokoki kutuna Yaya Chumi Yvon
ayebi très bien. Voilà, bah impression na yo ezani par rapport à la prestation na ye na CAN 2017 oyo tozomona na niveau ya Gabon aza parmi babiter ya CAN yo tant que grand frère ya Kabananga. Impression na yo ezani. Bon, on a bien impression ebele ba komona ngo ya sika. Ngana komona ngo ya sika te pour na yebi pe na yebaki ye. Soki tembe ba ko tuna Chanda azali wana ba ko tuna Yaya Gingwadi Augusto azawana ba proche nae aza mutoto aza déjà na avenir otozomona epa na biso eza kokokisama et ba bat mususu bazomona ngo ya sika bon pona ngai ça va déjà. Alors message nini okoki kopesa na Junior Kabananga soki azui opportunité ya otala image oyo juste okotala écran et puis opesa ye message ye moko pona message Junior atala bata mobilité tanga za ko jouer atala ka mingi pe akanisa ka mingi ya mbombo soka zomona ya mbombo par là a ko raisonner esika o yaza lelo mais président Choumi a ko ikolobela o nyonso tozomona lelo bambote na yo na nani bon na ye moko Kabananga bon bambote na ngai soki na lobi na pesa Kabananga wana eza ko na sali synthèse bambote na ngai ya liboso na kopesa na chef de l'État pona soki na pesi chef de l'État eza lokwa na pesi Congo Mobimba mbote en résumé par là na suki wana. Merci beaucoup. Voilà, merci. Par rapport à l'équipe Siko, l'équipe Mobimba Léopard, analyse na yo ezanini par rapport à l'équipe. Bon, pour l'équipe, équipe ça va. Coach Bengue, avant d'aller en France, c'était pas pour 20. Bon, ezala ki pona kotanga pe pona koya kosungamboka. To vanda ki na ba coach ya ba mindele, to mona ki évolution o to sana ngole lote. Souvent to banda kotala match, surtout na ba maghrébien. To banda kotala match toujours na tension, mais asili sa tension na biso. Total ka match à l'aise. Maintenant le problème est quoi? Ce qu'il faut revoir Mouké, net na match à Côte d'Ivoire. Juste ezala ki gardien matampi abandé comme on a été. Net deuxième but, c'était Otobi. Pour na attention vraiment coach Bengue a sala le nécessaire. Otobengi fierté ya RDC. Tant mingi to benga ka ba diaspora to kanisa ngo ezala ka 20 bagenda ko mela champagne na poto. Mais pour le moment to moni ke ba diaspora ba mela ka champagne te. Pour na coach Bengue oya sali c'est très nécessaire. Akendaki atangi aye aola ki sa fierté ya mboka. Aola ki sa fierté ya mboka ndenge nini yango to bandai kotala ba coupe d'Afrique na ba tension grave. Mais pour le moment akitisa biso ba tension nyonso. Totalaka match à l'aise. Ba maghrébien auto bandai ko banga to banga ka bango lisusu te. Totalaka match à l'aise. Bache moko to che mibale. Bache misatu to che mine. Mais ça va. Pour na match à Côte d'Ivoire, auto ko ebisaye eza que ameka un peu ko modifier défense nae ba joueur wana bazala ba joueur oyo baza na ba poste na bango ba titulaire à poste anemo. À part ça, ba attaquant na biso baza ba attaquant oyo ba finisseur. Pona na ba club na bango o bazo wuta à part Léopard total à Kabango ça va. Voilà. Merci. Voilà, tout ça pas Junior Kabananga, oyo parcelle yaye. Voilà, donc tout côté sous grand frère naye bandeko naye awa. Voilà, tout le monde peut la grande azo sukola naye bilamba awa. Bonjour maman. Comment on a? Sonia Travi Yoro Benga Junior Kabananga Noko, c'est vrai?
Bon, message nino ko ikoloba to ba impression na yo zande nini ndenge noko azobeta kan o. Bon, pour nous vraiment ils a grave parce qu'ils ont une ambition déjà. Alima déjà métier déjà. Donc au bet ils a quelque chance au bande au pesa te ba pesier et on commence à la bête. C'est qu'autant aux hommes na bi wana ezo za la marquer ba ozo yo kande ni to famille mobimba bozo recevoir en ndenge ni. Bien ma kasi to ma kasi. Ça le soir ça na moi débit neti. Bien ma kasi. So bino nyonso ba débit avant déjà match boya. On a c'est so ineti ye moko azozwa temps ya otala image ozo ebisa yeni. Na ligne mingi na pesi bonne chance na match à lelo donc bis nikolora ya bi abandon ma bita depuis déjà grave te dans métier na mo kwa prolonger. Merci beaucoup. Voilà, yo pour vendre kanga mi pena pe mena piqué ao. Tangu isigo ezani yo ba sengoka boye. Esemeza ka makasi to sepela ka ndendo ko na biso beta donc to pesi ka ba chance belé dans la tia ka ba bidon de to za to na sima te bi ke belé li seza débit sur to za na to zi. Donc to zi la ka kana na camarade. Ka débit bino nyonso partout bo. Ya ngwana ka ndemu tezali. Donc ya ngwana za makolo na ya ngwana to zi la. Merci beaucoup. Здесь даже комментарий излишний, а вот атака Астаны. И удар по воротам. Коснулся мяча. Готовилась замена. И вот смотрите, Бейсибеков на Кабанангу. И Кабананга опережает Роберто Лагу, отталкивает его и бьет. Не знаю, мне показалось, что не коснулся. Merci. Okosha koli na bale na yango yo parce que moni bana ba sakana. Merci Kabananga abani bale na. Donc le baba o bazo beto pe ba Kabananga lobi. Kabananga lobi ba. Terrain ram de busa bango. Oye pe abandaka awa. Ise pe tuba ya le pe to beta bale to bana pe ka ba awa. Aya la ki mo mo na ka bana ba o. Ah, donc na terrain muke onde bi misi Kabananga. Aki pe ranga menia po ba pale musa. Basomba ba pale awa. Terrain pena yango pena bima. OK. Baba le pena koli yango lui là. OK, na lui là zaina
Ok, papa. Voilà, message ni nous en avons pour na petit na yo kabananga ya quartier et puis na équipe Mobimba. Voilà, petit nanga yi na encourager makasi na musala sali pour confirmer bato bazaka na timbe ya misala wana. So bato trouver na petit to moni nenga ko tinga boye na mpaka ya quartier. Ngamu na koli na moni nenga bomwa na ya muketi nenga koli na ndenga bani ko beta bani na ndi bato tamono ndazo beta bali mona beta bali mystique. Bato kama mona beta bali mystique, mona beta bali mystique. Tina nenga koli na bali na lelo pe ndenga kia comme ko beta la ba division miketi ya masi ba division minene. Abi meilleur buteur, abi ma meilleur buteur équipe à Mouké na kata stade a gagné à Diba vite na bimoko. Et puis ma meilleur buteur wana a kata championnat 20 à Kei Poto. À Kei Poto batika au moins 5 matchs. À Kei Poto batika au moins 5 matchs. Mais à Kei Poto na sima a vite a beti Diba Chebabi batika di Diba babi tina match a suka batika di Diba bi mais alega Diba na bimoko. Mais à ça que na Poto déjà mandaka. Ba prime na zora meilleur buteur. Ba prime ma meilleur buteur wana. Azora ba prime ma meilleur buteur na ya tani a photo famille c'est pas grave sima ninga kinda na ye. OK. On peut participer à l'académie de Poto à police ça le wana a servir RDC de niveau supérieur. Merci beaucoup, merci. Tozo mon appel va fitir Kabananga awa ba petit na ya quartier. Boepsi Junior Kabananga nini. Merci. Merci pour la... Voilà, papa, Toyebi Junior Kabananga, Bapesi, Basirnoma et Kombo ya Okosa. Et comme Ebanan Nengeni, Bapesa et Kombo ya Okosa. Azaï petit mois, Bandé, promettre Banda pour moi, Nila, Azaki, moi, na terrain, à Soazobé, Tabali, des Bonama Koutoua, Yebi, à l'Obaranangabi, moi, na Nanga, Banda, Banda, Saka, moi, na Moukieke, moi, un jour, à vous promettre de l'avenir, Yango peut vous coquiller sa madame, Banda, Zagi, moi, na Mouki, Azak Gaucher, Soazobé, ma balle, la côté, comme la colère, passe. Les Razamouana, c'est le coach arena na Nigeria. Oui. C'est le coach arena na Nigeria. Adara na c'est moi dans ça na makolo. Oui. Yes ko adara ça na bomwana. Ba peut-être que le coach a ponné loko wana. Le coach à Nigeria, les Nigeria zo gagné. Le coach a adara ça le gars na dribble mo bazara ça là. Siko Kabana adara ça. Dribble wani atara ballon. Kabana so adara ça dribble na bomwana. Et ensuite peut-être que mo ya coach. Ya mo na kola na oti nga ko mpa bongo akoma ka coach. Mais dans ce cas, la série à gauche, série à risque de il y a un cabanon à Yoana. Oh, un cabanon à Sopa et pas Mayoana. Ok. Azap petit mot à promettre qui banda pour moi dans l'avenir. Résultat, il y a un tout baxé qui va faire belé nzamba fungo là bas port. Libenga ça que nous là qui à ce jour je retire réserve mais libenga c'est quoi confirmer que Yoana debout. Voilà, bonjour papa. Tomonio awa auprès ya banderole munene boteli Okosa Kabananga Kabagol tomoyo bakomi una Kabagol oyeba ina Kabananga ndeni ozana ni pa na ye et puis ba impression na eza nini na nyonso ozo sala lelo na Léopard. Ngai naza bien fait na ye propre ya veli. Donc on a bien fait on a mona beaucoup na ye. On a yebi banda bomona na ye. Si abeta bali na ye. Donc on bien fait na ye. Yango moni lelo na minute ko naza liboso ya banderole oyo. Ni nazo baki aza leki. Ayebi beaucoup na ye ko beta bali na ye. Si akoma lelo ndinga sali. Donc même place aza so landi ayo baki ko aza yaya. Sikoyo imagine nos anango na to roiko yebisa opinion nationale qu'internationale nyonso bazolanda actuellement Okosa abandi bale na ye ndenge nini wapi pe elo est-ce que ezali vraiment compromettre ba pesa ki chance ki akoma lelo oyo azali ou azali na ba complications familiales ou ya environnement Okosa pona ngai na otala ninga bali bale na ye abandi ko beta même la veni na biso na terrain moko ezawa na sima oui si akoma kubeta na ba équipe na ba kamina na ba terrain wana même kubeta na ye to bane kutala donc kubeta na ye pona nga na bando mona déjà que petit wana azana venir même nga na bane ko luka ko pesa chance même mitango okina kubeta na ba équipe mususu ba na ba matonge na ba kauka na ba place mususu ndi na bino ba kamina wana plupart à battu vraiment to bane ko pesa chance wana et un jour à Bima aza pe mutu munene na monde ntepe baye ninga be lelo oyo ba on Okosa donc ezali po to pesa ke chance wana apo malomu mage ba fiti bazanga raté
oyo mpe balingaka motu azala malamu na vie bazangaka te opesaki chance po lelo kocha azala oyo azali mpona nga nzambe azwa lokumu atombola ye lisusu amema ye mpena bisika oyo ye nzambe alingi komema ye lisusu topesa ye chance banda kala okocha azala motu donc mpe mpona nga nazosepela makasi ndenge lelo na bisika azali mpe ndenge akomisi ekipe lelo oyo mpo bamona mpe okoshake aza mpena jogo malgré banégligence ya maloba bato mais babiso baoyo neti nga onopesa chance mpo atombwa. Merci beaucoup. Voilà, ah, toza na coordonnerie papa babengi batindi biso tokota na coordonnerie awa histoire nini oza nango sur Junior Kabananga. Bon, normalement Junior azalek oyo abotami amoni ndenge vraiment abotami bale oyo yebika bale na Afrique ndenge ezala mais lelo nzambe asungi ye biso nyonso toza na esengo mpona leki soki awuti na bamboka ndenge awutaka soki aye akanisaka mpena biso bayaya oyo aye esengo na biso nde yango wana to nzambe mefo asunga ye mpona ye mpe asunga mpe biso azali leki oyo biso tu tofongoleli ye motema mboka mpe lelo epesi ye confiance azali leki oyo ya biso mwa moke na nga so amoni elongi oyo ye mo akoyebaka oyo ya na nga trésor esengo na nga nde yango wana Junior bonne chance na vie na yo. Pour le match à Lelo contre Togo, la chance ni nous pesi Kabananga et puis équipe Mobimba ya Léopard. Bon, normalement, Lelo Oyo, attaquant Oya Makasi, Toza Naye, et ça te répond à Nata Yanaye. Bisotou, Kongo Nyoso, surtout à Yebi. Attaquant Oya Makasi, et ça n'est Kabananga. Donc, Lelo So, à Kemuke, et ça est débit. Donc on a gagné la qualification il y a quart de finale pour naïe malgré les amours à la mission nyonso mais assurance il y a ba congolais nyonso tout et que militaire di maison et ça naïe donc ils sont tous les hommes pour la mission et pas yé Kabananga. Merci beaucoup. Merci. Voilà, action, papa Mbote, yo pe to monio awa na banderole ya Junior Kabananga. Imaginez nous en avons pour la Junior Kabananga, la chance ni nous opé ça pour la match à Lelo. La chance car le bawana na Junior voilà si maman muki. Voilà la collègue de Biti Baba les quartier. Avec notre grand frère au mana landa na Okina. Il y a comment ce da ba dimti na matunge, c'est le moment de Okina. Biso ba pele madega à côté d'état mais tout ça na biso ba. Wa bla petit au bani pour moi na tu ka ba kamina. Tia Okima pour Lelo a pour Lelo comme le ko lo bela. Et alors, il m'a dit qu'il y a plein de qui se quittent des alliés qui ne peuvent pas passer pouvoir à comme la personne de tout le championnat de nos soins. Alors, négligé, mais le sous place n'est pas commis. Donc, il va plus pas négocier toujours ce là. Pouvoir en haut, il y a un peu de commis. Mais match à l'élo. Alors, d'abord, on va dire tout le baba. Au plus, on peut passer en Angola en Zambie. On aura des. Man déconne, l'eau n'a pas le bagage, on a courage, je couche ça. Zambie va accélérer. Ok. C'est quoi, il y a une équipe ni na poto? Abeta na Astana. Na poto abeta na Astana. Na Astana. Donc Astana. Est-ce que la négociation il y a un club mususu ezali ou tout le monde a dit na ba pano na ba chaîne na biso tout le monde a dit ba Nice gomo souté gomo benga gomo ba Monaco Bastia zo sipela déjà mais tu dis dia so akekuna un pisi go yes sur makasi pas comme na ba Baxa ou na to luka na so na Baxa Maradona. Merci beaucoup. Merci. Yeah. Voilà, awa tout le monde tout en a cyber awa cyber oyo ils ont représenté nini pour na okosha. Cyber ils ont représenté mingi ba affiche okosha ozomona ba batch ba olata na ba batch bazo bamba et ça maka awa o baza ba les amis d'okosha. Il y a Karuka Bazosala, le Bilo Biazala, la fondation Okosha.
toyebi ke ti bakani Fondation Kabananga to Fondation Kabananga okosana ezanga bashika 30 Astana toyebi ndenge ozosala avokenda Astana retourna na Kinshasa tokofandisa masolo wana pepele mpona fondation base nango nde ezouta awa yamba tozomona bapréparation tozosala baconception. Vas-y. La conception de Ebi qui change encore un nouveau image et un mauvais bio ou tout ça bientôt à tout changer en haut et ça qui n'a tout mécano ba market. Alors voilà yo nous avons cassé na ba conception et voilà papa moi malobani ni ozanango par rapport ya okosa pe na match ya Togo RDC. Bon okosa la lek nous soutenir mais la chance est belle dans le match à Togo. Tu as vu que DB Zali, d'autres travaillent dans le DB Zali. Mais bien, nous sommes dans le quartier, dans le milieu, au Kosa, vous parlez de DB. Il y a des années. Bien, vous ça, maman. DB Zali, vouloir pas DB Zali. Mais tu as un grand joueur, donc DB Zali. Tu as simbi le part pour le moment. Donc DB Zali. Merci beaucoup. Papa, on nous a loupé l'absolu. awa tozomona baimage ya okosa babilo na ye tili benge ndenge azo récupéré boye na Astana mosala ezosama pasa mbunzu wana euti epa na ye donc wana eza club oyo okosa évoluaka na niveau ya Kazakhstan na Astana oyo ebetaki mpe Europa League donc tozomona mouvement. Voilà, donc passe décisif, il y a Okosa, il y a Kabananga. Voilà, coup de tête et c'est le but. Voilà. Ok. La famille Babanda Iso Tchokuma victoire famille merci beaucoup. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso lelo tolinga etolakisa bino ba série oyo go continuer donc ba jogo na biso bo sala pena fort moi numéro na biso yango wana bo contacter biso toko sala ndenge moko nde to sali na Kabananga po bozaka ya mboka Yannick Bolasi to pesio ba mbote pe ba bonne guérison place au ali to wana posa to mono lisusu na terrain pena ya Angleterre wana nyokolela biso ba mindele kuna pena ba onyo surtout ba okuta na Everton ba mona ba vitesse pena TGV pena ya Yannick Bolasi to lela bino fort donc pas doubo punga ba bonne guérison bino nyonso tout ba jogo na biso ya Congo to lingi bino tout Chris Mavinga sala tozongela Léopard po to wana posa na yo bino tout alors ndega ezalaka ba oyo basoutenaka biso pe oyo bapesaka biso ba conseil topesi bino bambote topesi vraiment mama na biso pe na mama na biso GH topesi yo mbote place ozali mama na biso BT topesi yo mbote mama na biso JF donc bino moko boyebi ba oyo bayebi ba oyo bayebi te batikala ndenge wana topesi mbote na Tali Botali ma grand frère propre topesi merci na Benetou Loma topesi mbote na Epi Bumba Tantine Tekele ba mbote na oyo ngona Élysée Bijumboma Ronsa Ngwidi Grave Ngwidi ya bino ya ngona ensemble na bino tolobi glory be to God Ria vraiment débitez-vous